il faut y aller à l'élection. Mais l'élection, ils allaient à Mboutou, au bazolo qui pas nanga. Au bazolo qui pas mon cousin Kabila. Parce que Kabila n'est pas sorti que nanga asala babilo que nous soana. Tout ça mécontent na makambu o nanga yozo ya nango sala la biso. Toboyi machine wana. Il faut mo kill mo bimbe mona. Il faut ce que l'élection ils allaient être maman na biso mon nanga c'est une transition sans Kabila. A dit wana makile kotanga. C'est une tension sans Kabila, ça va se réaliser. Le gouvernement, nous sommes un pouvoir à Kabila. Kabila n'est pas comme si nous n'avons pas signé, nous sommes légers, nous sommes Nabino bandeko balandi ya Congo Millennium nayebi ke bozali ebele penza oboso bo etando eke abino kolanda émission nabino l'invité otozali na esengo ya koyamba po nabino Christian Lumu azali moko bai mouvement citoyen ya Echa to mekano kosola penza ya moto mokuse tozana yango sur actualité politique ma mazali koleka na ville province ya Kinshasa. Mbote na Christian. Mbote mama Tatiana. Esengo za biso penza mingi koyamba yo mokolo ya lelo kasi tokende penza mbango na l'essentiel ya makambo penze vandisi biso na cadre ya kitoko oyo. Christian motuna ya liboso na no point de vue na yo sur masolo ya élection tango ko vando koloba te le 23 décembre tokena maponom. Mama pour ngai Christian o pour na mouvement na moko Echa élection e ko sa na mboko te. Dans le bien on peut ani ti etikali un mois pour l'élection et ça les monique machine dans le pénal le comité il fallait 198 de machines à voter mais en Congo tozana 1818 machines au tozana au bas 1800 na y na commande déjà il y a depuis mars mais les lots tozana on a un mois pour l'élection et ça les mais quand est-ce que nanga akobakisa machine on sur 184 de machines wana c'est-à-dire na élection que vous allez ngote. Alors bino bai mouvement Echa bozali ko sala nini pona ko sensibiliser bai population ko sensibiliser bango par rapport à ba machine à voter topé par rapport à l'élection. Biso tozo sensibiliser peuple par rapport à l'élection. Il faut élection isalema. Il faut nanga na batunaye ba respecter ce qui a été dit parce que biso to cause ala quand même teto za ba umwa batote mama nanga biso nde batoto za ba chef nanga fo a landa o biso to zoloba jamais biso to ko landa o nanga makamba onani o ya zoloba te machine à voter wana eza oyo ikomami na loi électorale te et comment mité attend la constitution et comment mité mais tout le monde nanga a imposé biso machine au peuple à Boyango dernièrement aux qui na stade au qui message au peuple qu'on a appelé ça qui tolingi machine wana te tozo mona importance à machine pour na bisoté nanga il faut appeler au peuple congolais azoluka eza machine te nanga ko ya ko imposer bisoté biso ne ba toza bénéfique pour na vote wana eza nanga te eza ba politicien te alors biso ba tozo ke vote ne tolobi to ko boyi machine à voter parce que tozo mona posa na ngote mais sensibilisation na biso eza sur des basé sur des choses machine à voter na élection mais élection on est la transparente apaisée évolue par tous exactement que élection oh les losoki et salemi après ba Koufi, en 2006, en 2011. Tout ça, une élection bonté maman. Congolais to commis éveillé. To yebi ce qui se passe. Mais c'est nanga à mon avis quoi bazo peuple qu'on a zo baté. Parce que tout ça capable de ça l'union se koya. Mais tolingi kimia bon ba koufi belé. Tala na ba beni ba to kufa chaque jour. Na kase ba to ba kufa ka pona pe o. Yango tolingi te to verser makila mingi na mboka, il faut quand même topé matolinga pe. Pe wana il faut ya na élection. Mais élection ezali ya mbutu te o bazolo ke pa nanga. O bazolo ke pa mo konzana Kabila. Parce que Kabila ndemo tozo tine ke nanga asala ba biloko nyonso wana. Po ba favoriser candidat na ba o déjà baza nango po to ke ko accompagner. Non, to wa élection wana, tolingi élection ya bien et que ce qui élection ici li peuple congolais za na paix. Tant que la bino bayi Echa par rapport à marche il y a le 26 octobre beaucoup mille belani marche wana to soutenir ango to za déjà ba affiche bon moi na Facebook to partager déjà to soutenir marche photo tambola c'est-à-dire ceux qui
que makambo ezokoka te nanga po ayeba ke ce peuple biso batozo linga élection. Il faut tambola to ebise ke toza mécontent na makambo o nanga yo ozoya nango salela biso toboyi machine wana. Il faut mokili mobimbe mona. Il faut na comité international tant que national il faut bamona que peuple congolais aza posa mapona aza posa ba machine wana te tozo mon utilité nango te ba pese biso bulletin de vote ya onde biso tozo luka tant que na moi temps amukie Christian Tomi Lobela na moi temps amukie bokozela bulletin de vote est-ce que koyeba penza musalo bosala tant mosusu pe bino pe bayi mouvement citoyen bozolinga te que maponomi ezala Mama soki ba mba ki bongo na ki nani honorable mon cas ki awazolo bango so ba ki ke machine ezaki bien te pour na temps oyo non il fallait batika balando oyo nani loi électorale ezoloba pourquoi ba kokaki ko tika ngote mais lelo ba komi ke non temps ezate photo de machine à voter non c'était ezaki idée na bamba ne bazolinga élection ezala te mais biso pe tozolinga élection ezala mais ce qui élection ezala te maman na biso mon ngai c'est une transition sans Kabila a dit wana makile kotanga. C'est une tension sans Kabila, ça va se réaliser. Parce qu'on va travailler sur ça et on travaille sur ça chaque jour. Na moyenne. Na moyenne, il y a un peuple, tous sensibiliser, porte à porte chaque jour. Peuple a ébaqué, nani élection et ça droit. Alors, nous avons un devoir à faire cette élection. Mais ce qui est l'élection, dit mais c'est Kabila Zolinga Tikalga na pouvoir. A dit Atikalango c'est qu'on a c'est Kobis Toboyango. Mais si au cas où l'élection est ça limité na Mboko maman le 23 décembre, il y aura une transition sans Kabila et puis Ekoleka. Tout ça on a Mboko, je te promets. Tout le bela sika likambo penza ya bandeko na biso bazongisi bango na mboka ya Angola tango talaki bango penza elobelioni. Maman naza famille na Angola te. Nalelaki vidéo na mona ki ba obeta bande ko na moko nalelaki makasi so moni za action moto zo sala tozo boyi vraiment soki gouvernement oyo azaki ke nga Christian moto dirigeant na bengani tadi na kangi ambassade Angola a to kangi yango ba expliquer biso na ni na Congo Brazza maman to ba payer ngo ya mike payer le roi pays continent RDC richesse et tonda na mboko mais talinga ba moni biso ba papier na bamboko nyonso ko benga biso ko bamboa ko beta biso ko na 1960 ba bando beta ba ancêtre na biso ba kufa mama ata yo moko tadi congolais a commis négligé ko papier na mboko nyonso comment ba ofinga biso ba to pamba nyonso ani gouvernement o nyonso na pouvoir o ya Kabila nde muto komisi biso na passe nyonso o ba benga na bando na biso ba moni biso légère na ba mboka nyonso eta Kabila alors tolobi ke soki Kabila azana mboko ba o baza libanda na noana même o baza na ba Israël ezaka na Angola te yoki pe Israël ba benga na ba Congolais alors na ba o baza kuna soki bozo koka kokota komba oite c'est-à-dire tokozala kaka na souffrance wana ba benga biso ko ba mboa ya bokendaka parce que pouvoir eza na capacité ya kopesa peuple congolais misala te baza na ngote yango ndo moni ba benga na biso ba ndo biso moni ke l'air tozo tikala na Congo ou faut novana na Congo musala ezate souffrance ezali mapa na bati ya 50 francs ba chez mwamba alors il faut na kena na Angola il faut na za na Brazza OK soki na beti mwa cop na ngai na le mwa fufu yango wana ba biso bazo souffrir ata na mama ata na kindo kinini der Mobutu azaki na mboko oyo yoko simba zairwa osimbi zairwa bakangi ambassadeur osimbi zairwa kona bakangi babomi ba Congolais na end mama bakati mwa mwasi misunyi oyebi yango te nini yango semaine na mboko oyo der tolingi to venger awa mais c'était bakanya na batelema que non il faut botika totika ngoti lelo bakasamba oyo chinois ba achuba Congolais mbeli a nazando na wakadingo wana mama tomoni kasonga tine ba policier ba protéger chinois wana bazui papa o na biso ba congolais ba chuba kembeli batinde na mama sans soin mais bazui chinois oyo balinga ba brutaliser ye après daki mon connaissance batine na télé 50 mais français Jean-Marie Kasamba wana o aza congolais te ake ko rendre visite quelle honte c'est-à-dire ba autorité na biso moko ne ba osala ke congolais azali milliers libanda. Jean-Marie Kasamba français toi za congolais. Aza congolais te yemoko lobaki yo so Jean-Marie Kasamba ke vote. Ba journaliste yo so bangwana ba ke na ba vote ba postuler pour ya yebanité ba postuler ba yebani. Aza français to yebi. Elo ni alors bino bozo reprocher na Jean-Marie Kasamba. Bon, maman, moi personnellement, j'ai encore reproché dans le côté à congolais, à français. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir, il y a rendre en français, à congolais. Ceux qui sont congolais, ils répondre. C'est-à-dire, français, d'italien.
Encore bino bayi et à chaque fois ce qui va organiser moi organisation de tout pour organiser moi milulu moko boy songolo pakalo monara bakangi bino babwaki bino na kaso mais boko lembate bozo continuer kaka bobanga na bino liwate o banga olanda rosite mama liwa ya mutu nyonso nzambe nde mutu a desina kango c'est-à-dire ceux qui ont balubi que yo Christian lelo Christian lumu yo okufa lelo na okufa mo Christian perso kabila ota bino seka bino fort te ayebi force soki kabila vraiment bato si bamona kwa pambe so kabila yeba ki te que le mouvement citoyen eza force te alinga kanga biso te alinga tika biso pamba mais ndenge amoni que non so na tiki bano pamba boite fo na bangisa bango kanga na bangisa bango ko boma ndenge bazo boma biso wana rosi ba bomaki ba nani ba leak akufi leak ya lusha akufi nani ndeko na biso moko ya INC nani quelque part pe bozo zoape ba mbongo na niveau extérieur yo so mona ngwapi est-ce que besoin ba prévoir na baloba bozo ba mbongo fort mona bozo voyager ba parents koto famille mbongo ya te boke ba poto ba kwenda vous Christian to solo là naza ingénieur nga Christian naza ingénieur informaticien en informatique des réseaux nako naza ba cop na ko zanga $100 tango za $50 te mais pona bolingo ya mboka wana ya kotala ngai na osala mama naza posa nazo pouvoir te na comme député te naza posa comme ministre te mais naza posa mu classe na tangeli za ba valoriser na silisa na zu musala na si il faut na zala bien parce que ceux qui le sont bien licenciés on a foutu $3000 $4000 na musala na tangela à quoi sert bon comme député à quoi sert bon comme ministre. Allez, ceux qui ont moni que le Christian, Moussa n'a muké wan efona longa c'est moi 50 na ngai na zukop na beti na bongise le moto moi réseau na ye na sali moi cyber na installer ba réseau mais au moni que Christian juste $50 wana toza posa ba marche il faut caliko tu biso moko to sangis on s'autofinance biso moko c'est-à-dire moi 10 moi 5000 biso to sangisi yebisa ngai nga na olo bango lelo ata na ba mikili nyonso nani asa aider Christian ata na 100 francs azate na olo bango o za télé baoyo babayo comme maman oloba nani asa aider Christian ata na 100 francs azate maman mais ceux qui vraiment komoni o Christian babimi bakei eza mbongo ya bana esha te bongo ya ba congolais ba alobi net yoza Christian wana combat na ezara bien Christian bah oui que moi bon moi ça qu'on est faux bokende moi 20 ans yango bakisa na a dit au quoi na combat ya Christian c'est ça a dit te que au Christian et chez Zara financé ba congolais peuple congolais et à lokuta to tikali ko financement ya moto te ni ambassade esha to ko na ambassade te bokende butuna ambassade bo bakena ambassade ba miyebi et chatikali ko financement ya mututé ni ya politicien ni ya qui que ce soit ni ya combattant ceux qui bazali balo baba répliquer ami bino pe Christian moi ba Jean Pierre anerta lebele bon maman système wa système akabila sali pona ki bani anti le quoi babiso to monique il faut na kufa kena ki sana kabila parce que ya ka ebele ça ya na ko cité ba kombo to ça ba to benga ba français ba benga biso tokuta na bango ba conseiller to kota na système wana to boyi abino mi il faut bien akufa parce que on a olo kalelo lelo ceux qui peuple qu'on a olo bela moni que comme na système wana et ba ko blanga trop c'est ça au moins naza jeune monko na koti na lutte pour na no o souffrance te na koti na lutte pour na souffrance ya peuple congolais ya ndenge na mona ko vivre na biso peuple congolais maman lip ba 4 parties na mo ba chepe moi 50 francs kako po tomate o mobimba ba kati yango bateki maman tayo moko na mboka ni Christian tokomi na suka émission la biso l'invité soki eza un message moko esengela ki na yo o lancer na ba nyonso bazali kolanda message na nga eza boy il faut y toucher chaque Congolais. Mboko oyo eza biso. Mboko oyo po to libérer ngo eza au Rwanda te, Angola te, France te, États-Unis te, Banikele te, c'est jamais sont des politiques baso courir derrière intérêt na bango. Ce qui eza garantie te et l'autre mais pour Nambouk oyo eza la sauver eza libérer eza bisoma to mise en charge peuple congolais bobanga ka kokufa te chaque révolution bato bakufaka pour pays et comme un pays démocratique il faut bato bakufa alors to kufa pour na ba mususu ba vivre bien pour na bana biso vivre bien parce que ceux qui totiki ke to banga kokufa bana biso génération na biso ba ya sima na biso bako souffrir makasi mais tokolinga te bana nga ba souffrir na olinga na kufa pona mboka po bana nga bazala bien. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup Tatiana.
Voilà, tokomi na suka émission na biso l'invité nde na ebisa bino na ebande to yambaki elo Christian Lumu azali moko na kati ya mouvement citoyen Echa to mesana ki to sepela ki mingi to sola par rapport ya machine à voter, par rapport à l'élection, par rapport à marche il y a le 26. Merci na ba union so bozaki ebele kolanda biso. Merci l'équipe technique ya Congo Millennium, merci à toi Ben, merci aussi à Jires, merci également na number 1 ya Congo Millennium Papa Riki di Bendi, pourquoi pas aussi remercier Marco Diole la Balobi Passeport Rouge, merci à Bébé Faïd la Kato Bofenda, merci à Judith Bonga RDC, merci à Anne-Marie Bonga, merci aussi à celle qu'on appelle Nicole Bataf champion à ma gauche Bobby champion du Zaïre depuis Zaïre le Congo mon côté. Merci aussi à Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo. Merci à Eric Loussandou les Nobles. Merci à Paulin Polèche les rassembleurs. Merci Nabaïnion Sobo Messeni, Kolanda Bisso, abonnez-vous massivement. Mireille Osango of America, Nalela Binofort, Sokin Nzambe Azongite. Retrouvez-moi Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. Naba numéro Oezali Koya, Tozawana Pona Bino, Sokin Nzambe Azongite, Torukuta Nsuna Bino. Bobo Tobonde Kweko Bakorenye, Omabota Mabino. Allez, au revoir.